Naza mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebakeli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kante lobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus Le Nazarien. Pour vos annonces, vos prédications, vos clips, vos vidéos et autres, il y a qu'une seule adresse. N'hésitez pas à taper www.lesnazarins.com. En ces jours, nous sommes en pleine promotion. Extra matraquage. Olingi promotion ya produit na yo eba na monde entier. Olingi actualité, Olingi visibilité. Contactez les Nazarins. 100% chrétien, toujours vos amis.
mkimbo ya suka ya papa Yudas. Nengo tole bidongo tuzuma na hobi ati. Usala mulongo tuzokimbo la papa tina mkimbo ya suka. Hata toleli. Mais tout ça, le logo pour la suka, pour la cercueil de Zalati. Voilà, les deux petits amis de la cercueil de Zalati. Tout ça, le logo du Seigneur qui est tourné. Pour la suite de la suka, il y a la Judas. Ok. Ok, ça va, ok. Ok, Valère, ok.
Alors tout de suite même, dans un espace, tout église. Église, dans un espace naé. Bango va y venir, bango ça le programme na bango. Parce que dans la prédication, prière, bon, j'espère qu'il y a quelques chansons bagoyemba. Si il y a église koyemba, ko sala culte na bango, to cérémonie na bango, si na bango, ne to zala na lecture ya biographie. Donc to koti maman na oraison funèbre. Alors tant que tu as oraison funèbre, je ne sais pas ce qui famille, azana moins circonstance, aya ko se prononcer. Ce qui peut ban, bazana moins circonstance, bakoko ya ko se prononcer. Ce qui peut famille mogo grande, une association, un groupe, azana likambo discours toni na koloba, aya ko se prononcer. Donc ça signifie que aya ko pesa combo photo benga. Et après, wana de tokokota na témoignage comme l'habitude, bakoki ko tatola, ko témoigner un peu na ndeko oyo a tiki biso na kasi na kasa tozana yango na papia programme bati kuna ami, quartier, famille. Exhortation bongo na sima nango ekozala losambo pona bana ekozala d'abord précédé na cérémonie ya inhumation bongo sima nango losambo pona tina na ba orphelin oyo batikali. Voilà pourquoi vous allez vous inviter le révérend Boniface Yamonika Lema, pasteur responsable de l'église de notre espérance et par la préparation et les botanaïs ensemble. Il y a des gens qui là, mais eux, les botanaïs, ils vont continuer à là et puis et le pour sortir de l'eau. C'est ça pour inviter le référent Lema à
tina kozwa maloba na nzela ya losambo ntango yasala kozwa maloba biso tozobetela yesu kristo maboko ye apesaki biso papa gaston akamati ye tika mpo na ye ezwa lokumu bote na biso tolingi koyoka maloba na nzambe oyo asili kolala azali moko azalaki na biso en tant que membre na kati na église et en même temps c'est mon beau-frère et grand frère de mon épouse. C'est à ces doubles casquettes qui n'a terminé sikoyo pour na koleka okabola liloba na nzambe. Ce qui tolingi ko exhorter ezali lisusu pona frère Gaston oyo baninga babengaki mingi Yugas. Nous allons koloba lisusu pona été parce que pour lui le temps est déjà consommé. Mais tout le monde va voir la mort. Nesika ofandi na telemi o telemi na kaniso zane yano avant que na koka kopesa yano oza déjà na réponse na yo. Parce qu'avant nous il y a eu des grandes générations au eleki na ibite na libota na ozali 40e génération. Pe ba génération ezalaki liboso na yo esili koleka et na ndimite ke yo ndo kosala dérogation ya règle wana ngai pete na kosala dérogation ya règle wana. Donc chacun à son jour azali kokende lentement mais sûrement vers cette question. Alors s'il faut répondre à cette question, ezali Nabandeko oyo pe bamituna ki motuna lokola yo nanga ndenge totuni yango lelo autour ya depuis ya frère Gaston, s'il y a quelqu'un qui puisse vivre et ne pas connaître la mort. La première réponse nalingi tozango na mokanda ya Job. Et là, tu vas comprendre d'abord Job chapitre 14, verset 1er, et l'obinabi soboye. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Alors, on a évité Yonanga, si ezana moko na kati na biso qui n'est pas né de la femme, oyo aleka quitté par une conception et pendant 9 mois il y a maturité à grossesse, cela dépend de moi, pe okokaki kobotama. Donc la réponse est que tous ici présents, tous les cas qui par une grossesse, conception, grossesse, et puis nous sommes nés un jour. Alors Job alobi, l'homme né de la femme, mikolo na ye ezali mokuse. Et même mikolo yango ezali agité. Il y a toujours des problèmes, il y a toujours des difficultés. Oyo tozali kokutana nango, quel que soit ton rang social. Et des fois, nous pouvons dire que l'homme qui a beaucoup d'argent n'a pas de problème, au contraire encore. Azan a beaucoup de problèmes qui les tourmentent. Quand il pense à ses affaires, il pense à son argent, il pense à ses biens, c'est encore un problème dans sa vie. Et il est agité. Donc tous, nous sommes agités d'une manière ou d'une autre. Nous allons agités par la maladie, par des problèmes, des difficultés qui nous arrivent. Et cela fait que Tokoka Kozala agité. Alors Job dit, l'homme né de la femme, ses jours sont courts,
et sans cesse agité. Wana ezali moko na bandeko baye bakokaki komituna pe motuna yango. Tozali lisusu nakati na motuna mosusu. Psaume 103, le verset 15. Bible lobby. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il se souvient quand nous sommes poussière. L'homme, ses jours sont comme l'herbe. Il fleurit comme la fleur de champ. Lorsqu'un vent passe sur elle, elle n'est plus. Mais la bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent et sa miséricorde pour ses enfants de leur enfance. Pour ceux qui gardent son alliance et se souviennent de ses commandements afin de les accomplir. Alors, Ndeko, le psalmiste David, a qu'il faut comprendre cette réalité, que malgré la vanité du corps, malgré taille, malgré poids, malgré tout ce que nous pouvons représenter pendant ce temps, Nengo Fandi, Nengo Telemi, tu te regardes, je me regarde. Peut-être Nazaliko se confie en apparence Yanzoto Nangai. Peut-être Ozaliko la carrure Yanzoto Nayo. Et tu te dis, je suis bien. Et la mort, Ezali Mosika Nanga. Mais cet homme nous dit, mon toisel la fleur. Et je crois que chacun de nous a expérimenté les Kambotobengi, le Kotobengi fleur. Dans ta parcelle, peut-être aux ana fleur, plante moko et bimisakaba fleur. Et la Bible dit et que quand le soleil n'enge bimi, cette fleur qui est sortie le matin, est bourgeonnée à un moment donné, et bimisi kitoko nango. Mais à la rencontre, il y a rayon, il y a soleil. La Bible dit, à un moment donné, mon peuple kolekalikolo na yango, et cette fleur va tomber. Tika yawe nzambe, obatela likota oyo, osunga bango, oye tikali, obamba bango, bamibatela, kino, na tango oyo, moko na moko ilakana ye kokoka. Salam sambe ya ripota, pe bomba bango, na sena bokonji na yo, pe na sena mboya na yo, na kombo na Kristo Yesu, nde tokotela. Amen. Je remercie le modérateur du jour, Miki, de m'avoir accordé la parole en ce lieu mortuaire pour dire un mot sur la vie de celui qui vient de nous quitter. Merci, modérateur Miki. Lecture de l'oraison funèbre de la solidarité des supporters de l'amicale sportive Drago Bilima.
section Djili, en mémoire de la mort inopinée de notre idole, Kimungu Gaston. Yugas pour les intimes. Excellence, représentant des autorités politico-administratives de la municipalité de Djili, représentant des autorités morales de l'amicale sportive Dragon Bilima de la ville-province de Kinshasa, RD Congo, représentant des confections religieuses, toutes tendances confondues, représentant des collèges, des joueurs et supporters de l'amicale Dragon, représentant du diaspora d'Afrique et d'Europe en ce jour à Kinshasa pour vivre cet événement douloureux. Très chers frères et sœurs, membres de la famille biologique de l'illustre disparu, distingués amis du disparu, à vos rangs et titres respectifs, venus de différents points de la ville-province de Kinshasa, regroupés ici pour cet événement douloureux et tragique. Nos hommages et condoléances le plus mérités et attristés. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers frères et sœurs dans le Christ, nous voici en ce beau jour du dimanche 29 janvier 2017 à cette esplanade du terrain Sainte-Thérèse, au rendez-vous de Dieu, aux obsèques de notre idole Kimungu Gaston. Yugas. Merci. Très chers compatissants, je comprends profondément la douleur qui vous anime et je parle bien des choses de la vie terrestre de notre idole Yugas. Enfin, c'est avec enthousiasme que nous saluons ensemble ces trois réflexes de la vie terrestre d'un être humain, qui nous englobe et se subdivise de la manière que voici. Le réflexe de naître, le réflexe de vivre et le réflexe de mourir. On analyse ces trois réflexes de la vie humaine. Je vais vous les définir en vous présentant son curriculum vital de la manière ci-après. Premier réflexe de la vie terrestre de notre idole naître. Notre idole Kimungu Gaston, Yugas pour les intimes, était le fils de l'union du défunt papa Mandiango Philippe et de la défunte maman Matondo Wumba Henriette. Il naquit à Sonabata, dans la province du Congo central, à l'an de grâce 1955. Il était originaire du village Kimbumba, dans le secteur de Fuma, territoire de Madimba, district de la Lukaya, province du Congo central. Tribu Muntandu, clan Uluvila en Kikongo, côté paternel Mfutila na Wembo. Merci, je remercie de votre reconnaissance.
Côté maternel, Mbamba Kalunga. Deuxième fois, pour vous remercier de votre reconnaissance. Je cite, mon émotion que je vous adresse est celle-ci. Sur les 12 enfants que comptait la famille, dont 7 filles et 5 garçons, il ne reste que 9 enfants dont notre idole était le 6e. Deuxième réflexe de la vie terrestre de notre idole, vivre. Le parcours du deuxième réflexe de notre idole nous renseigne sur tant de choses, parsemé de beaucoup d'embûches. 1. De sa vie scolaire. Kimungu Gaston, Yugas pour les intimes, à qui nous adressons aujourd'hui nos derniers hommages, n'est pas mort illettré. Bien au contraire, il s'en va avec un bagage intellectuel plein. Couronné par un certificat du cycle primaire obtenu à l'école primaire de Sebeko Sonabata, dans la province du Congo central, qui lui ouvrira la voie de descendre à Kinshasa pour suivre ses études secondaires à la Sebeko de Kitambo. Enfin, continuera sa course estudiantine à l'IEM Kinshasa, où il a décroché son diplôme de graduat en sciences médicales. B. De sa vie ecclésiastique. Gaston Kimungu a combattu le beau combat, a achevé sa course ecclésiastique en gardant sa foi en Jésus-Christ, son sauveur. Ainsi, ses relations avec Dieu, il les a passées en tant que croyant dans l'église Christ, notre espérance, du révérend pasteur Lema, à qui je rends tous mes respects. Mais, pour nous les croyants, l'âme de l'homme vit à jamais. C. De sa vie sportive. Yugas fut le 3e conseiller dans le football club Seyaza de la tente de Nchangu, dont le président fut feu Paul Batantou Nentumba, que je cite, que son âme repose en paix là où il est. Yugas était aussi fanatique acharné de l'amical sportif Dragon Bilima, qui l'a poussé à adorer la carrière sportive très élevée au sein de cette formation sportive, dont je vous présente le passage de son corridor. Vice-président honoraire de supporters section Djili, dans le comité du feu président Thébo Norbert, à qui je rends hommage là où il est. Vice-président du comité général des supporters d'Amical Sportif Drago Bilima de la ville-province de Kinshasa, RD Congo. Fonction qu'il a exercée jusqu'à son dernier soupir. De sa vie professionnelle. Éditeur de disques, il quitta ce business et se plongea dans son domaine de corps médical pour une courte durée. Plusieurs fois, gérant dans les firmes de la place, il était business boss de l'établissement Yugas. De sa vie conjugale, Yugas est resté veuf un laps de temps avec ses 4 enfants, dont 3 filles et 1 garçon, ainsi que 6 petits-enfants restés orphelins de mère et de père. 3e réflexe de la vie terrestre de notre idole, mourir. Oui, la réalité de la mort demeure un mystère incontestable. Elle est la première émotion à être citée dans la vie humaine. Aussi, la mort de notre idole doit interpeller chacun de nous ici. Ainsi, c'est avec émotion et consternation que les membres de la solidarité de l'amical sportif Dragon Bilima de la ville-province de Kinshasa, RD Congo, ont appris à l'aube d'un certain mercredi 4 janvier 2017, vers 2 h du matin, la triste douleur de la disparition brutale de notre idole qui vient de nous être arrachée brutalement des suites d'une courte maladie
à l'hôpital général de référence de l'Istem Njili quartier C, dans la commune de Njili, à l'affection de nous tous ici présents. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je vous exhorte à rendre grâce à Dieu le Créateur, car notre idole Yugas est décédé en totalisant 62 ans de vie sur cette terre des hommes. Gloire au Seigneur qui l'a ramené à la vie éternelle. Au nom de la solidarité de l'amicale sportif Dragon Bilima, section Njili endeuillée, d'avoir aussi suivi religieusement ma foi. Mais Dieu, nous devons chercher à le rencontrer à tout moment, dans la joie comme dans la tristesse, dans le bonheur comme dans le malheur. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ, le Sauveur et Maître de la moisson, soit avec vous. Toutes pour la gloire de Dieu, Créateur de la nature, les membres de la solidarité de l'amicale sportif Dragon Bilima, section Njili, disent adieu à leur idole Yugas. Gaston Kimungu, Yugas pour les intimes, qui nous a été cher. Nous sommes loin des yeux, mais près du cœur. Que ton amour était bien fait que tu viens de laisser à l'abri se transforme en une étoile qui va maintenant nous éclairer. Ceux qui sont restés dans ta famille biologique et nous au sein de l'amicale sportif Dragon Bilima en général. Que ton âme repose éternellement dans la paix du Seigneur, Dieu de tendresse et de miséricorde. À toutes et à tous, merci. L'orateur Yugas ne mutu asalaki nyonso ngana nazaki mwana banga moyo abike no masa namoni makina na yange kokani il faut obenda na ozala pekoni na ngai pe côté na ngai nde na salaki effort wana na komi ko France ko na Njili, ça fait de cela 7 ans. Yugas ali muto moko alaki na ba principe moko ya malamu. Mais Azalai ko souffler les chauds et les froids de balba en français. Donc au goye batte tant on ni Yugas ali na sentiment, tant on ni na ko pe ko tomboka. Donc ako tomboka mais na minute mukepe ako réparer. Alaki mutumoko soki bozana ye ezali difficile soko ye bien pena mozinote pour comprendre ye. Et il y a même dans le niveau de la équipe As Dragon, Bilima, soit moi discussion à Yugas, il faut pas bien que non, mon cher, qu'il y a un mouton pour d'ailleurs, vraiment difficile, mais très cool. Très cool. Alors, Nakolo Baboy, Pona Oetali Ban, As Dragon. Bande kwa famille, je crois dans la témoignage à Pasteur Lema pour la Kolobake. Moto a sali bolam, pour Yuka Salaki moto ya molam. En tout cas, Alingaï comme moi, moninga n'a pas cité. Même si Koutoutang was aïko bela, en ce moment-là, mon père sous Nazaïko bela. Mais toujours bien à la téléphone et tout ça. Mais aux hommes, Azoko Sunga Batu, même à distance. Donc, à ça, il faut Tokanisande Balobaka, moto, Oyalonaka, Yende Mutuabukaka. To raisonner, bien fait, ya Yugas, Nengen Autolanda, Pasteur Lema, na mokewa bolamu ya sali na sera mokili oyo, tozongisango à travers Banae. Wana ekozala mapamboli ya monene, pona biso batotika na momo. Nasengi ke Nzambe akende apatela vie l'état, ndenge tozolo bazobenge na famille vie l'état. Donc akende opema na boboto. Na kombo ya As Dragon Bilema, ya ba supporters nyonso onga nazali secrétaire général na bango, na bi Adie Yugas. Merci. Nazo témoigner bolamu ya ndeko oyo alali moninga na ngai. Donc ils ont fait ça na passe na motema. Nakomaki awa kokutana na ye na 2012. Tofandi lupango na ngai zaka tout près na oyo esika ya fandi.
naye kokuta courant eza te aya ayebisi nga alobi papa epa na nga courant eza te est-ce que moyen ezali na kotia ata singa koto nazwa courant ngabi ce n'est pas un problème napesi ye yango na nsima mikolo bango mpe babendi oyo ya bango nakovanda naye kozwa susu problème oyo nazwaki nakotaki na boloko awa na parquet eza problème ya famille nakoti parquet babali kotraite nga kuna vraiment difficilement c'est la toute première fois mpe nakota kasho wana mwasi aza komitungisa ye moko koya kozonga ye azotuna ye alobi ndenge nini pasteur yabi papa kaka ndenge moko nakokende boye zonga leta wana mama azokende azozonga akoya alobi mama zwa ma 10 000 zwa ma 5 000 lambela pasteur zwa ma 10 000 zwa ma 5 000 lambela pasteur mama azozwa aza koya nango alambi apesi ngai abi me ndenge nini ti sikoyo asali 21 jours na lelo azobima te alobi non nakotika moninga oyo boye te asali lettre atini pa procureur général abi kende kuna mama kutana na ye okofuta te eloko moko te mama mpe asimi nzela na 100 francs wana mpe ake tikuna akomi boye amoni porte ya kokanga atoke bakotisi ye akutani mpe na procureur abino solola na mwana ngai abi me nga na yeli procureur ekomi susu mwana bon likambo te asololi mpe na mwana ntango asilisi abimi mwana na nsima tirali kosolola mpe na tata apesaki promese ya samedi ntango mama azoya na nzela ayoki kula telefone eleli abi non koya lisusu samedi te yaka lendi mama ye ntango aye lisusu na kati ya prison kuna esika nazalaki ayebisi ngai tala nasololaki na papa tala makambo ayebisi ngai tala makambo ayebisi ngai me nake kuna bayebisi ngai nazonga lendi bon tosambelaka nzambe lendi azongi ntango akomi kuna babandi kointerroge ye asalaki nini abino ezalaki problème ya mbongo ya diamant ezalaki boye mais ye aza na epreuve moko te pourquoi akende kondima c'est la toute première fois akomona makambo ya kasho wana na basoda yango omoni andimaki bon problème eza te asali combien de jours 21 jours asali note wana abizwa kende kopesa procureur oyo aza na njini mama azwi lettre abandi koya azobanga alobi lettre mpe kobotelanga susu pa problème non tikaka nakende kaka aye akomi na nzela akuta na grand frère na ye alobi non mais nazomona mobali nanga aza na difficulté aza na kasho awa mais tala ndeko na ye moko apesi nga lettre nakei kokuta na mokonzi apesi nga mpe lettre nazoya nango ese lettre kobotelanga ba problème te abi te awa ezalaka bongo so omoni claire te kende kuna bakosunga yo mama ye akoti atiki lettre wana epai ya secrétaire azwi lettre wana apesi procureur na kati ta bamoni ka lettre wana directement bani koluka mama nana ye na lettre oyo bani kobima wana ti baye koluka mama asalaki mwa échappatoire moke abi non peut-être kokwelanga problème baye bazwi ye baye na ye babi wapi magistrat oyo asalaki jugement oyo baluki ye wana baye kobenga ye batuni ba question mais au juste okangi moto pourquoi oh non ezali ba jugement moko nazwaki imaginaire na côté ya azo ba pasteur yo ko bondela pona ngai te na bi papa ata na bondeli awa te mais sika nazolala komona yo zolala te nazobondela kaka toujours pona yo epesa nga pasi mingi ntango naye koyoka lendi nakei nakutani na ye bazomelisa ye ti bamelisi ye ti ameli ti nazopona ndenge azomelela ti ezosimba ngai te natuni papa problème eza nini abi te problème eza te tozela docteur tobima Ah bon, toujours c'est là yo, tout le monde c'est là moko. Oh non, à quoi y a 12h, 13h. Bon, ça va. Comme ça, biso to progresser. Yo yasi ma kolanda biso. Tous c'est la lundi, et comme butu. Boni, oh non, et comme maladie, masuba, tout ça. Ah, oh, lobi nango, boni, oh non, bah changer chambre. Comment. To bando bon de l'ensemble. Et par après, les 4 na tongo, ce message est ndeko na ngai akati pema epesinga passe mama leki na biso Clément nabeka il faut na meka ko intéresser ba problème na ngai et pas ya noko na ngai
nazalaki na ndamba mbongo il faudra que nabanda kosala mwa baactivité nayebi sinoko non naza na ndamba mbongo esenge naluka mbongo moko boye ya garantie mpo nabanda kosala baactivité alobi na nga non naza na mbongo te ndenge yazalaka kaka bon elekaki tokei esali 1 mois noko il m'a appelé abino leka na ville epai ya José ezalaki na kenkeleri moko boye naleki noko na ngai azwi mbongo oyo nga nasengaki mpo na garantie apesaki ngai ye nde nabandaki baactivité ntango tokoti na 2016 noko abandaki kosala oyo ezalaki une réconciliation na kati ya famille oyo mobimba abandaki kosangisa biso me bato bazali koya te po voir mpe biso bana noko azosangisa biso eloko ya pasi ntango nakufelaki grande sœur soki aye okomona ntango azozonga alobi na ngai ndombe yako kotika ngai paza transport alobi na ngai nazoyebisa yo loboko oyo epesaka yango nde pambwamaka et je crois que en 3 reprises ntango bandaki koya bandaki koloba na ngai ndenge wana eza pasi lelo komona ke noko na biso oyo abandaki kolinga ete libota oyo esangana po tozala bomoko po tosala makambo minene le 4 oyo azopesa promesse po tokutana nde le 4 oyo noko azotika biso yango nazosenga na bandeko oyo botikali banoko na biso bozala bolanda exemple ya noko oyo azalaki noko ya kanda me azalaki mpe mbango akoyeba kolimbisa atako asiliki ntango yo ye pene na ye akolimbisa bokosola kitoko do mpo na biso eza pasi me nasengi na bino banoko botikali bandeko botikali bolanda exemple ya noko oyo atiki biso napesi bino nyonso merci na kombo na Yesu. Nina passé bandeko bana nyonso tozali esika oyo napesi bino mbote na kombo ya Nzambe mbote na bino nyonso nayoki malamu te mbote vraiment bato ebele si balobi makambo oyo nalinga koloba moye na banda susu koloba yango eza susu te nataka na témoignage moko moke nakobakisa na bisika bato nyonso balobi yugato okufa toyebalaki na niveau ya équipe ya Drago Bilima mais eloko asalaka nga na kati ya équipe ya biso réunion moko abengisaki biso pa général oyo azotambusa Drago Bilima lelo ayebisi nga nakende na réunion nga yebisi ye te nga na okende na réunion te parce que moto azali kuna aza soda mpo nga na banganga basoda malgré aza soda mais na banganga basoda alobi te yaka général wana aza simple yaka kosala eloko te yaka epuis ntango nakomi atindinga kendika kopesa général moto papa ngai malgré Nzambe apesaka makolo milai okiba mbango me ngai basoda abangaka na nga amemika titi tobeti porte tokuti général afwandi tandika elongi ya général natandi elongi ya yugas kali awa te abibi mbango général alobi nini te alinga apesa mboto benga apesaka mboto nakoti natala général kuti aza simple koleka mwasi na nga ndako alobanda lelo na baga asu basoda te eloko yugasi atiki cicatrice ya motema na ngai yango oyo me eloko moko na kosenga na Nzambe yugasi atiki kotika biso soki lola si etondi tozobondela makasi na Nzambe abibisa ta butu moko azwa yugasi akotele kuna. Merci beaucoup, merci beaucoup. Ok, merci de continuer le programme. Bye.
nyonso tokumisi kaka nzambe en espace ya une semaine akuli bandeko na botame na bango tata moko mama moko oyo azaleleke alaninga na nsima me nyonso nzambe azwa lokumu tozokende mingadi nga moko nazoka komene petit frère me bandeko voilà. Il nous remercie vraiment là pour tout le cercueil sans place.
mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangana